Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre. La vôtre est la championne. Autre m'a dit qui n'a donné Kandono Tetela. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, naba abonné Nyo Suède na TV partout dans le monde ici Bozali. Bienvenue, naba nouveau abonné. Ici, c'est la famille. Sentez-vous à l'aise. Ici, on parle de tout et de rien. Un grand coucou, naba sponsor officiel à Likina TV. Là, je vois mon vieux Benzola accent sana mon vieux. Je vois Maman Karodi, Maman sociale. Donc, il y a eu un de moi. Je vois Madame Prospère, Maman Prospère. Rendez-vous chez les milliardaires. Bah, Toto ya Congo, Boyo Kalisolo. Papa. Papa na bisa lobi. Yaya na bengyo pourquoi parce que na moni témoignage ya moninga ya génération na ngai o ya na 71 na o ya beti lisola lobi ke na bolingo yanke azalaka te yo yozo kanga soki nano landi histoire ya papa na biso to ya pesi témoignage na ke na bolingo bien que azalaka te azana 71 na apesi témoignage biso ba jeune to yeba na ko tirer leçon lelo toye na papa na biso Gilbert ayeli biso témoignage na ye ba toto ya Congo boyo kalisolo papa Gilbert alobi ngana mwasi na ngai to kabwana ki nazalaki na 51 na tango na divorcé na mwasi na ngai ya liboso na kiti Kinshasa na kei na kutani na fille moko na bali mwasi j'avais 52 ans mwasi onga na balaki elle avait 20 ans. Batoto ya Congo, 20 ans. Donc, 32 ans, il y a écart entre papa Gilbert na mwasi na ye. Na bali mwasi, vraiment, c'était rien à pouvoir ou à comparer. Comme on a nzoto ya mwasi na ngai, par rapport à nzoto ya jeune fille wana, donc tout était wow chez elle. Donc, na bali et tant on est na poto, baninga conseil car que yo mwasa okima yo vraiment faut boti ça y. Vraiment na boti qui bana 6. Mais na ye lokola papa na biso ya 71 na pesi conseil ke na bolingo ya nkazala te ya ngonga na ye ko kebisa ba jeune papa. Lelo na so mona baninga na ngai oyo babala basi ya ba âge presque ndenge moko, même ba 5 ans, ba 2 ans, ba une année, ba 3 ans, ba 10 ans maximum il y a différence. Baza heureux. Moi aujourd'hui, je vous parle, ça a plus 20 ans. Donc 52 plus 20 ans, il s'allie 72 ans. Ça a 20 ans, il y a moi si nanga plus 20 ans, il s'allie 40 ans. Ma femme, ex-femme nanga, voilà. Azana ba 40, et ngana comme na ba 60 quelques 10 ans des années. Vous pouvez comprendre au moins quand même que non, maintenant là vraiment je suis vieille. Je ne suis pas à la terre de ma femme. Et puis, bandaki déjà, tant qu'il y a comme il y a 30 quelques, 60 quelques, aux hommes, on a vraiment équilibre exact dans les balles. Pourquoi? Parce que elle était trop jeune. Moi, là, j'étais déjà avancé. Il y a mon aïe, qui est bitami balio, ba mona, non, ce qui a là, qui n'a moi si. Il y a 30 ans, azali na moi c'est à 40 ans. Tant à kabwani na moi si, ou une fois kita, à qui nous a moi c'est à 20 ans. C'est bien bon. Mais yeba yango, ok. L'avenir te donnera tort ou raison. Moi, l'avenir m'a donné tort. Aujourd'hui, là où je te parle, dans la maison de vieillards, dans la maison de retraite, na sali AVC 3 fois mon bimba. Ce qui est encore grave, c'est que oyebi que moi si na trompa mais moi yo sala autrement exact. Moi yo sala autrement exact. Ba ninga na ngo ba balaka basi ya ba génération na bango ya ba 2 ans, ba 3 ans, ba 5 ans, ba 10 ans de différence. Ba za yuri na mabala na bango, ba memi ba koko, ba zo vivre comme si vraiment neti ba bandi ko vivre paradis awa. Mengai izaki libala ya tension, libala ya jalousie, tu parles avec qui? Donc talaka moi si ya écart ya ndengo wana. Donc ba camarade ba sana na ba génération nante. Donc c'est là qui vraiment pema yango na ko conseiller mi bali nyonso o ba divorce kana moi si oza déjà papa ya 50 ans, papa ya 40 ans, ozo ke ne ko bala mwana ya 20 ans. Tant yo komi retraité, yazo sala nano, oko kufa na tension, oko kufa na souci, atana lingi ko tia souci te na ebi ke mwasi na ngai
déjà il est 13h, il fallait zala. Oh, il y a 16h. Ma qualité ko tambola. Pourquoi tant que je retraite et l'autre m'a longué zate. Vraiment, naza ko déconseiller mi balo ba sala kango. Oza na 40 ans que nous kolinga moi na 19 ans. Oza na 50 ans singa j'avais 52 ans na ko bala moi si à 20 ans. Oui, nazaki na 52 ans, je me rasais, donc j'étais un tonton très chic là et tout, mais 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, j'étais pas à l'auteur, il y a pour satisfaire moi si nangai, il y avait des disputes à tout moment, donc c'était qu'une gamine, donc et ben ne ko simbate. Ils ont simbate mais le col a déjà ban, déjà pas bota qui ban belé, azape na chouate. Ngape le col est na koma ki na ajo na koma ki na ngoana na moni pe seka ko kindete. Donc mariage moko très malheureux que je ne peux pas recommander. Une expérience nanga ya vie. Oh nazana ngo ceux qui na ko conseiller mon bal. Ceux qui attendent mingi. Ils ont atteint 5 ans. Une année, 2 ans, surtout ils ont malamu. Pour une mois sinon bozo ko landila moko tant ya ki retraite, yo pour ki retraite. Mais oh ya ki retraite, oh c'est la 10 ans lisusu pour moninga ki ne retraite, ya mosika et botaka mama kamomingi ya mabe. C'est pour cela que mon a mingi ba kolomboka o bango moko. Parce que na ba différence ba une année 2 ans 3 ans, une année 2 ans 3 ans. Maximum 5 ans. Ceux qui disent le bon, on va le faire ça dans bon rebelle. Mais biso to memi caractère, coutume na biso bente ndenge na soto zalaka na Congo. Na Congo comme les akandenge mususu mubali aza na retraite, te moi ça na retraite, boza ko fanda kande bozo fanda wana na bateau et tout ça empêche quand même beaucoup de choses. Dans la maison de retraite, plus de 70 quelques des années, moi si nangai aza na yeka ya Congo, pourquoi? Parce que je sais que a trompe kangai. Pour côté wana penza côté match na combien ko beta banzadi. Papa Gilbert abi côté match ya combien ko beta nzadi. Ye moko na ballon. Ballon. Poto yango tia. Ba poto eke koto. Pourquoi âge? Moya tenir ezaki le sauter. Abi yango le quoi ndé papa na yeko pesa conseil à 71 ans, moi aussi j'ai plus de 70 ans. Yango na yeko kebisa ba chaîne. Tant que ça la choix à moi si tant que refaire pourquoi parce que biso baso lingara toujours biloko fraîche mais biloko fraîche là il faut que coûte vie biloko fraîche wana il faut que pesa yo passe les autres zolo babo lelo na France il y a des papas il y a plus de 70 ans il y a des papas il y a plus de 80 ans oh bah ça dit bah 50 ans en Europe pas 50 ans en Europe. Oh, il va témoigner du Cameroun dans Koloba. Donc, il y a mon ami qui peut ça juste conseil. C'était 32 ans de différence entre moi, ma femme et moi. Mais si c'était à refaire, dans ça la montée. Si c'était à refaire, dans le bas, moi, si on a tous à l'écart, il y a une année, 2 ans. Pour tous à l'accompagner, vie mobimba. Au lieu pour éviter, bah, choc qui va plaire dans la vie. Il n'y a pas pur, il y a tant que mobali qui n'arrive pas à l'auteur, il y a moi sinayo. Et puis, ça n'a pas sous mal bouche. Il te demande au juste, je ne sais plus si tu es toujours un homme ou tu es juste une femme. Donc là, ils ont qui ça va propre, amour propre et amour. Il y a mon aïe pour partager la bino. Vraiment, pour ça, la choix malade. Oui, merci Papa Gilbert. Merci vraiment qui est l'éternel. Se souviens de vous, n'a habité dans l'Obani. Juste car c'est la vie, les erreurs. Nous le beaux à quoi assumer, ça va choix na yo, vous à quoi assumer en haut. Papa Gilbert, c'est quand même moi si na ya liboso, maman bana bazonga na maman bana lobi alingite. Afandi na yaza lez na bana na bakoko na yasala makamna ya lingite yazala na occupation moko boye na lambela mobali na repasser la vie ce n'est plus le moment ya kofanda na mobali seleki donc maman bana maman ya liboso azana ba 60 des années donc ba différence ka ya ba 5 ans donc 68 ou 67 ans donc maman boy na libala donc c'est un peu ça papa na biso Gilbert alobi ba papa ya mibali ba tonton bino bo lingaka penza ngulo ya fresh on les otanga makila boité mais tout ça na poto âge à retraite les à âge nango
tango mwasi azosala yo otikali na ndako papa keba na AVC papa Gilbert alobi asali AVC 3 fois pour na makanisi pour na souci pour 2 mois ça ndako traité c'est normal une femme de 40 avec un papa de 70 et quelques des années ça tient pas. Ça tient vraiment pas. Là, il faut être égoïste pour ne pas voir noir sur blanc et non, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Yango wana na pension na ngai na malade na état ya santé na ngai yango wana na sika na za awa pona kosala nini pona zwaka ba aide nyonso tout bateau ba koedenga baza na permanent. Est-ce que baza permanent? Est-ce que vous croyez ce peut-être que maman ya bana na ngai maman moi surtout ça ne peu âge moko presque ba génération moko comme maman ya bana ngai elle a 67 ans. Est-ce que vous ndima peut-être que maman ya bana na ngai o ya liboso ko tika ngai na maison de dini ou de vieillard à la maison de retraite, mais la jeune fille, elle a encore besoin de faire quoi? De refaire sa vie parce que 40 ans, c'est presque rien. La référence qui vit dans 52 ans, alors elle est là que 40 ans. Donc elle ne peut pas, je la comprends, mais malgré ça, elle a la passe. Yango papa, il y a un solo. Vraiment, tout à Congo. Tous à la sage, surtout papa na biso kabwana masobi na ozo kende ka kozao ya boye pe ekoya na ngokaka donc nyoso ka makambo na lingi bino ya trouba papa na lingi bino ba ya trouba mama vraiment week-end malamu dans le Seigneur ba gros bisous na bino contrôle technique ndete oya ko bima misu loko hérité watana be papa je vous aime trop bye bye.